balandi ya émission monoko ya mobange elumbaka solo kasi elobaka makambo malamu ebimisaka makambo malamu napesi bino mbote na kombo na Yesu. Lelo toye lisusu kosolola ndenge ya momesano makambo elekaka na mokili oyo Nzambe atindaka po ete elongo na biso nyonso tokoka kozwa mwa mayele mwa bwania. Bandeko babolingo lelo l'émission tozosala awa bautaki kobenga ngai na ndeko mobali aza na Londres. Ndeko mobali aza na Londres alobi na nga boye mama monoko mobange lumbaka solo nazwaki numero ya telefone na yo pa moto moko songolo pakala mpona benga yo. Mama nazali mwana na yo me nakoyela makambo minene na vi na ngai yango namonaka te na nani nakoki kopartage yango. Lokwa nalandaka bémission na yo nde nalobi te nameka nanu kopesa mama mwa lisolo oyo mwa mokumba oyo. Bandeko ya solo mokumba ngo eza monene. Ndenge kaka tolobaka matoyi elekaka moto te. Nga natunaki mpe conseil na papa Botembe oyo aza na Allemagne, natunaki conseil na ya na nga Moseka mama Impala ya Musa Cardozo asolaki na Kokodia Nzombo papa Mangobo pa ibozali mbote na bino mbote pe na bana na ngai na bakoko babokilo na ngai famille na nga mobimba mbote na bino toza ebele moya kotangatanga bakombo eza te yango wana bandeko babolingo lisolo ya lelo ezali pasi. Ndeko mbala abengi nga na telefone alobi na nga mama nayingaki na solo nano lisolo oyo. Lisolo yango eza nini? Ama ngai na balana na mwasi na ngai mwasi na nga ntuka tobumela te mwasi na nga aye kokufa na accident. Alors tobotaka mwana moko ya mwasi naumelaki en tout cas mpona zwa mwasi mosusu tala kaka komesana et puis moto ozalaki na ye eza pasi mpona kobosana mais Nzambe asalaki ke naye kokutana na mwasi mosusu nga nasambelaka mwasi mpe oyo nazwa asambelaka mingi. Mwasi nazwa ya mibale wana ya na remplaçaki wana en tout cas mama na bala ye na pesela ye mbongo libala me nakutaki ye na bana kutaki ye na bana nga mpe naza na mwana ye mpe aza na bana ekosala eloko te me nalingaki quand même ke nga lokola naza na mwana moko nabakisa ata mwana moko mama totamboli na baminganga naloba penza ke mwasi atamboli na baminganga zemi ezoya te nga mpe na ndenge na nga mpo toloba kaka mingi ezala kaka oyo basi me ngai mpe en tant que mobali malgré ke ngai mpe nabota eloko nini sikoyo ekoki kokanga ngai ye pa bota eloko nini mpe ekoki kokanga toluki mama toprie togene mpona mwana aya tozala te na mwana moko ya kosangisa ngai na ye mwana aye te eza pasi famille na nga bazoloba mais nayebi eloko nini nakoki koforce te puisque tosambelaka biso nyonso tozokende priere biso nyonso namoni susu te na kosala nini. Est-ce que Nzambe yango vraiment asalaki nga kaka mpo nazala na mwana moko nayebi te. En tout cas tomitungisi mingi pa basali ya Nzambe bapriaka mingi mpona biso baza kompose maboko epai na nga na mokongo epai na ye na libumu mais wana azoya te. Alors toye kokende na docteur moko ntango toke pa docteur wana alobi
nayebi te me makambo nga nazomona awa eza yango te. Albi na mwasi nanga lobi akende kuna pa docteur concerné ye. Ngabi me photo ya biso mibale ya bite mwasi ga nano ya. Mwasi akei pa docteur aye kozonga na tuni eleki ndeni abeleki bien tout ça et loko bengelaki ngai kaka ezali que ndenge na botaki déjà bana wana lokola nazaki nanga na problème te. Abina tika kubanga na uzonanga ka azemi ngabi mezali grave te ifala yebisa yoka na miso nanga. Eleki nango kende mwasi na ngai aye kobenga batu na Belgique ba ndeko na ye aye okende Belgique kuna na Belgique kuna baza na docteur mususu baza ba docteur mususu penzo baza kaka spécialement kaka pona kobota. Mwasi na nga aye kokende kuna kokenda ke ipe avandi kuna basali be examen banini aye kozonga na tuni eleki bien. Atali azaki na Belgique toza ko sola toujours. Abia en tout cas so leka bien mwana koya to continuer ko prier. Maman to continuer ko prier. Continuer ko prier. Ezo simba kaka te maman. Ngabi cette fois-ci sikoyo ngai nde na luka penza docteur. Po ko diko sala ke problème pesa nanga. Po moni ndenge to botaka na basi na ndako le mususu mwasi pe ko diko zuila nga zemi côté mususu. Oya liboso wana peut-être ngande mna sa problème. Pona mwasi ebomba na kateke mwasi abotaka to mwasi abotaka te. Mais na biso mibali ezaka mwa problème okolo bake na botaka place songolo pakala menzoka nezemi wana pe ezaki nango ya moninga mususu mobali. Yango wana ngai moko mama na kendiki en secret nazu docteur. Ta nazu docteur asali be examen nyonso tout bien. Abina nga bongo ya na mwasi na. Na yeko keni na mwasi nanga. Ta unakomi pa mwasi nanga na bi to prier penza. To yeko kende siko e pa docteur. Mama iza pasi pe soni akambuyo. Ya pasi pe soni pe mao. To komi e pa ya docteur wana. Docteur asali examen ya mwasi nanga. Abina ngai OK. Jour boyeboy abino mibali. Mama jour wana tokei nazo kokati nazo kapasi mama pour na raconter histoire oyo. To koma kuna boye docteur alobi madame, est-ce que vous êtes sûr vraiment que yo ozoluka kubota? Abi oui docteur, naza la sûreté ndeni. Nga muteme bani kobeta na makamine lingele kawo. Abi madame, il faut quand même ko sunga mobali na yo. Mama ta unoki bo muteme beti asunga nga na nini? Docteur a progressé. Abi monsieur, na ebité boza couple. Mais ngai fona loba oyo nga na uti komona. Oyo nga na moni eza boye. Mwasi na yo azwa ba traitement po akanga zemi te. Na sima ya kubota mwana na ye asima akangaka ye moko kubota na ye na niveau kaka ya biso ba médecin. Bongo sikoyo mama natali mwasi atali nga na air moko ya kubanga ya somo ya soni. Mama tozo sambela tozo kende pa basali ya nzambe tozo sala ba gêne pona mwasi na ngai azwa zemi abota ba imposer maboko na mkongo na ngai ye baza ko imposer na libungu na ye. Mama monoko mubange eza grave eza sérieux. Donc mama passion nyonso nga na mona ya kofuta mbongo pa ba médecin. Passion nyonso mama oyo mwasi pa so kende kozonga na motema na ye ayebi keza lokuta yenda kanga libungu na ye. Baza ko imposer nga maboko baza ko imposer maboko mais ya yebi ke likambo ezo salama ye moko nde asala ngo ke akobota lisusu te. Mama na prière ba jeune boni to sali boita msulenga na jeune akayali yakana ye. Mama monoko mubange na yebi te motema nini oyo koti kosalela boyi.
ayebi ke akobota te, ayebi ke ye mutu akanga libumu na ye. Mama amuno kwa mubange bandoki boni te totumbi moto ngana mwasi wana. Bandoki boni te mama totindeli makofi ba marteau ba coup de pied. Oyo nyonso akanga libumu oyo, au nom de Jésus, natindi moto, moto, esprit à stérilité, natindi moto. Ngai pe pa inanga pa mama, oyo nyonso asala likamuna mukongo nanga, amona boy, amona boy, amona boy. Mama no kwa mbangi. Mama no kwa mbangi za pasi. Nzoka nde nyonso tozo sala wana na ngai na mwasi ngana yebi te me ya yebi ke yende mutu akanga libumu na ye. Mais pourquoi pas maman koloba ke non nga na saraboy na saraboy. Mama no kwa mubangi. Tala pasi biso mibali tangu su tozo mona. Tala pasi biso tozo mona mama. Mibali boni te baza na situation lokola ngai bongo ndenge na salia. Yango wana mama. En tout cas, tozonga ki na ndako. Totunani, ngande mnazotuna. Abandika kolela. Abandika ka kolela. Mais mama, Bible zolo bana biso ke moto na lokuta za satana mobima. Mama, nakovanda na mwasi wana ndenge nini? Nakabakata ya lokuta boye mama. Natuni basali ya Nzambe. Nasala nini na likambo oyo. Po mama yanga décision ezali ke ata tovandi na ndako moko mama. Na confiance ata mokete. Akwaki kozela na nga ke bon. Kobota peut-être kosali lokote. Mais kabakata ya lokuta. Oya bombelinga na yebi yango. Awa mama ndenga nazali awa. Nasenga ki divorce. Nasenga ki divorce. Ye. Aza. Epa baninga na ye. Nga na tikali na ndako. Mais nasenga ki divorce mama. Tala makambo zokwela biso mama. Biso mibali. Bandeko, est-ce que bolandi lisolo oyo malamu? Bana ye, bakoko ye, bandeko ye, bayaya ye, bamama ye, bolandi lisolo malamu. Esalinga nzoto mingai. Lisolo oyo esalinga nzoto mingai. Mais oyo eza nini? Eza bondoki tobenga ngo nini? Avant yo mama leri yo kala na mobali ke no tokobala na botuna na soki mobali wana zolinga ke akobota na ye. So akobota na ye ke azana posa akobota mais yebisa ye ke ngai moyen te parce que nga na sala boy na sala boy. Mingi bazokanga na bango pona pasi ya mona olobika ke tenga na kanga na ngai. So olinga mwasi asaka ngaki akobota te ndenge mususu. Mais soki azana posa akobota akochange na ye pe direction. Pola nini komikoti sa prison ya boye. Mais za boloko de kwa mwasi mikoti saki boloko. Kokosa ya mikolo na mikolo, kokosa ya mikolo na mikolo. Pardon, nakomi na likukuma. Eza pasi. Nakolobaka nini? Okozala leste? Chaque fois que n'est pas baminga, oza leste. Chaque fois mona mobile, oza leste. Chaque fois docteur a dit que yaka na mobile, oza leste. Yesu atikela biso kimia. Pourquoi koluka kimia te? Soko lobika kake non ngana kobota lisusu te. Kasi ozui kimia te. Mobile oyo akoyabi, ngana sina kanga na ngai. Ngana ningi na nga tozala. Wana eza problème te. Mais oyo lobike non oza mwasi oyo bota kozo bota nanu. Ndeko mobali pa lobi aza na posa ya mwana. Po ani ko nyokola baninga boyoko. Ominyokoli pe yo moko onyokoli pe ka mobali te bolimbisanga, yo moko pe ominyokoli. Po lokuta na français balobi lokuta elukaka dissimulation na ndenge to zwila ba nani bolimbisa nanu, ndenge to zwila mate ya bonzambe. Hein? Okoluko kosa boy, okoluko sala boy, okoluko zongisa boy, mais yonde muto soyo kapasi na motema poza lisusu à l'aise te. Okobanga, est-ce que docteur wana, lokola zoki numéro nanga, est-ce que abengaki, est-ce que mobali nanga simbaki téléphone, mais oza à l'aise te maman, pourquoi koloba vérité te? Siko tala ndenge libale eko kufela yo. Na ndenge kufeli yo wana siko kopesa mutu nini explication. Est-ce que oza na raison selon yo? Oza na raison te?
Vous en avez raison te. Bandeko basi, omoni ta mususu mobali ozalaki na ye asali yo mabe ya mingi. Mais keba, ce qui vraiment kokanga kobota ezouta na mutema na yo penza te keba tuna nzambe. Parce que okene kobota okene kokanga kobota nzoka ndimoni ka ndenge satana sala kalele kaka yo kanji kote oyo. Oye ko so libala ya bien kote oyo, libala na mobala lengi kobota. Siko ko sala nini parce que loko wana so longola ngo libela. Tu boza na bakisi bomela kapé. Mais là tabakisi wana pona nini boye vraiment. Pona nini boye ndeko mobali upesinga pasi yo moko yoka kile tozosola na telefone. Maloba ezali kokata nango loba alo labi nazo yoka yo me maloba nde silingaye. Émission oyo bandeko na selango ay nzambe na ngai. Na selango na motema pasi naza kokanisa combien ya mibali o bazo vivre makambo wana na bandako. Combien ya basi yo bakosa kosa mibali. Ofukami osambeli osali ba jeune ya lokuta. Okotisi mobali ya batu ba jeune ya ndenge na ndenge ya explica kingai. Kola na mabele. Kokabola mbetu mutu na mutu nesika na ye. Souffrance wana nyonso mobali aza nango. Bozo luka mwana soi disant bino mibale. Mais nzoka nde oyebi na yo ke mwana azali te na sina boma na nga bana ngo. Po yo moko nde okanga kango. Mama. Et puis kopesa basali ya nzambe musala ya kobondelaka ya kwempozaka maboko. Ta mususu na ye moko pasteur pe aletoka nga jeune biso nyonso na bino elongo. Kende kobondela nzambe. Nzambe pona nini boye nzambe pona nzoka nde yo yebi likambo yango. To aussi ça koyoka makambo te. Bandeko bozolanda émission. Bozolanda émission, bozo yoka makambo ndenge so leka na kati ya bandako. Ya boye na yoka te. Na ndima te na kanisa kaka ke mutu libume kangami kazobota te nzoka ni makambo mususu pe sala kabongo. Nzambe yaka ndeko mwasi. Siko libala ekufeli yo. Et pas yo zo kende siko yo po okoluka kako bala lisusu po ezala kabongo. Okanga ndoki nini? Oyo ezalaka na tindi moto pa bandoki yo babomeli nga libala. Ndoki azali ta bomeli libala. Yo moko nde muto bomeli libala. Pe yo moko nde ndoki avina yo. Uza ndoki avina yo. Siko bandako loba vérité pa ya batuke na sala kiboy na sala kiboy. Yango ane simba kite. Il faut loba vérité pa ya mobali. Nzamba yebi nini akokaki kosala. Po vérité zaka ka vérité. Ya moski Ozoyoka makabo. Mama bele ozoyoka. Tala pardon ko. Pardon na bino. Bino batu boza na situation oyo mwasi oza na situation wana na kati ya ndako ya mobali. Leri yango oyo lobela moninga. Po nangambo ya kosala ba jeune na ba prière nyonso. Nangambo memisi basali ya nzambe. Basala ka ba prière mama. Omoni nzambe ndenge asalaka abimisi yo na poisa. Abimisi likambo na poisa. Combien d'années elekisi mobala batu temps? Combien d'années osalisi batu misala? Pe kuspesa ko yima na mitema batu nzamba so sala te pona nini nzamba so nzoka nde yonde muto yebi likambo na yo. Basala nzambe pe to tuna ka pe ba question lolenge ojo. Yango na Paul alobaki abiko se précipiter te ya kokene ko makaka maboko na nzoto wa mutu. Po yebite makamuni na sala kuna na kati ya vinai. Ebiso pito sala kaka mamanga liboko taya, mukongo taya, libumu taya. Yango na tuna solola. Po loko ifezala. Na kuji kokoma bilobela lelo, émission ezalaki kosila nango te, mais émission esengeli kaka esila. Bangonga na biso epusani bandeko na ngai. Nakanisi bozu conseil de kombale oza na tort ata moko te. Oza na faute ata moko te po boma libala. Eza faute na yo te. Yo mutu oza na situation boye leri yango oyo kuta na ndako. Senga bolimbisi pa nzambe solula na mobali po makambo esila. Nzambe apambola bino nde tokutani
poso ekoye. Ciao.